congodialogue.com. congodialogue.com. Voilà, encore une fois, merci de la confiance et fidélité. Vous continuez toujours au site au www.congodialogue.com ou à Francine Ngembe quand on est dans le 100% canon. Donc, ma solo site, ma sala na bango mais ma solo zande côté quoi. Vraiment, on peut ça grand merci na batunion sur soutenir toujours site o wana nazo mona mingi Chico de le prêtre responsable Betty Bwana Océan ma munene na bosanité ya Pirongo El Picasso Oleli na tongo après-midi déjà au Seki, donc rien à dire quoi. Vraiment, Robot Sanaté, Jean-Roger Finnazo, la Nabi Sona Minitio. Bienvenue encore une fois dans l'émission aux découvertes, parce que n'est pas au découvrir, quoi. Je pense que Lelo, tout ça, la rate à Studio Ndiaye. Donc, tout ça, vraiment, la rate à RTNC. Et pas eu plutôt coup à Robin, on a équipe Mobima en plein studio. Né on te bien énormément pandi. Tout solana artiste na bino boyebi bien, Manioko Fritz, bino mo boyebi ni na sala. Donc rien à dire, déjà Nabiso Awa, tu remets au Betel Sola Studio, ils ont les gars donc Manioko Fritz, bon. Ouais, très bien, merci. Merci vraiment, ça va. Par la grâce de Dieu, tout est bien, donc tout neuf, moi, Sika, non, c'est Sika. Mettez ma Sika, donc tout Sika, tout. Voilà, tous en Manioko Fritz, tous en à Kobet, la biso Sola Studio, n'est pas pour battre Babi, Manioko Fritz, donc tu as gagné les Alexico, il y a tout. Et le roni nango bana poto bana mokili mobimba. En tout cas bana monde entier bolingaka Robin Mundibu na orchestre na chiffre 9 les vitiki simple animateur na bino mesana ko sepel sabino na ba tout est bien. Bokaki Didier Nzongo Benozeko ajuda social qui basket trésor kandole gauche droite inde. Bokaki libéré mon ke pona longola bilamba yo bina kitoko Robin Mundibu talama mboto longola bilamba tokope palikolo wo lolo na chiffre 9 bokaki mama yo mwana ke ba okologo tangwe yelelele mwana ko vandela po mama okoko mwana sante ya miyoto bokaki azanango beti bitilo azana mbanga la ka bayaya balukaka bokaki yango. Bon, cette fois-ci, na libino siko ba mama. Quand on azana ngwana, est-ce que le ngwana zaki libanga moko beteki mutu bende ni poto ka azana nini? Po comment ki mango ka azana mbongo bon, yebisa biso lelo na découverte. Azana ngo ezaki libango beteki nani et puis azana nini? Azapena nango ça veut dire elobe eza eloko mo maloba mo ka mukie ka me englober makambo ebele. Moi, je suis honorable Betty Pitilo Azanango. Ça veut dire Azana bonne foi, Azana motema mawa, aimer Azanango, donc Azana bolingo, baninga na moudi prochain. Baza bambongo na bango, donc na habité donc. Baza bakolo orchestre de bazo mérité ango. Côté pe ba mimité maninga salara chéri pe. Azanango ça veut dire quoi? Ba qualité olingela surtout que na kota bolingo ndenge bino biso ba congolais ndenge to ko luka ko mema makambo nga lo ba nga en bref bongo Azanango eloko ba ya balinga ça veut dire quoi? Ya zaka mobilité moi si pas ya pour to benga ma chérie ya donc moi si no ba mobile na Azanango eloko ya ali a préférer chez yo donc na ba qualité mo bo exceptionnelle on comprend donc Azanango ça englobe tout zo englobe tout. Ce qui est un côté on a fait Azanango et logo baya balinga côté on a des côtés nini te côté au moins biso to sala makambo boto sala ga makambo oyo ezala signifiable et ala clair mais tant to kenda na boîte so bible on a tetuki to koma ko imiter makambo na bande msuko interpréter makambo na bande msusu. Vous comprenez? Ne par là mon anga batumsu wa mon net so mun batumsu wa mo ko mema badisa na ona bêtise na insanité en croyant que Robin Mundibu s'inscrira en insanité non tant to lobaki to longola bilamba to kope palikolo liboso epeli moto boyebi o sala donc ne bona bar boke na stade ba mo mena ba jouer na bango ba peli moto donc na bar boyo nini epeli moto donc ça biso to lobela ma mort boya clair to pe to longola bilamba to pe palikolo liboso epeli moto Azanango be anengwana ne to baki eloko baya balingaka non yo Azanango donc mambo belé ne no baki honorable Betty Pitilo ebi ko solo la na bonne foi na amtema malamu grand pote aimé amtema malamu ebi ko solo la na mbongo na ye donc dans sens wana quoi mais bato so mo ke na ona bandenge mais bino bobi kete bino bêtise bolo baraté bino sala ba biloko ba bêtise te mais to ka ki a kete sukola mata coin
omoni sokola matako okode yango sokola matako eza simple message sokola matako donc sokola penza sokola nzoto na yo mata na coin kende koluka kozala goigoi te so siko olobi yango bien sukola mata na coin mais o wana siko bokataki yango sukola mata coin eza lingala le lingala est trop pauvre eza langue moko eza pauvre tosala toloba mako mingi na baliaison et puis kokata bamo comprendre yango moni sokola mata na coin ça ne sonne pas bien pour faire la liaison pour ezala bien na kati ya mélodie ya musique sokola mata coin tokolo bango na français pour un éclaircissement lave-toi monte au coin lave-toi monte au coin lave-toi monte au coin comprendre na sens wana quoi mais tellement biso na Congo yebikane na sika ki do mutu ate tout qui zo comprendre mamu na ndenge na en fait c'est biso non secret na bino eza nini parce que to moni côté générique vraiment eza ko na okumisa bino te ou encore pour na flatter bino te apparemment générique ezo raté te parce que secret ngo eza nini zo sala gete o bino générique et raté pour le générique comme il passe ya omoni makambo lobi wana merci ndeko lobi yango parce que yo zo comprendre makambo ke biso to zo raté te mais bato zo comprendre bien te biso orchestre oyo le grand Manitou abanana vocal moko na maison mère lobi bolingo eza poison mortel comprendre bolingo no ya détan comprendre tanga ye ko sala carrière solo na ye abanana nzembo moko lobi luasomi mutu kaza ba générique te ouais tango sikoyo alobi ke non makambo fona kene na ngona ndemo ndenge nzamba so révéler ngai abani mama ba générique na ndenge mo ndenge nzamba révéler nga c'est que moi maison moi nini moi maison c'est trop dire ça déjà muta succès ça makila succès donc ça mutu mo boye donc ça produit moi na marché tout la raté yongo monita nga sali parce que oyebi solo ya type mona tout na oye type ngona niona na tout na oye tout na nga ça dérange pas oyebi monsieur Bruno on a père spirituel on a papa na biso molimo papa na biso baza papa encadre bana donc papa père na bino molimo ou bien yene mutu asala bino ba makambo mais il n'est pas féticheur c'est un homme de Dieu un serviteur de Dieu asa papa morobo papa Bruno Kalala donc papa yenda simbi ba générique na pese mbote kota zali non eza nzambe ndazo sala makambo kati ya Robine Mundi pour mamone sala wana baza encadre na ye ba père spirituel donc ça n'a rien à voir avec la musique donc on est ça makambo mo baboti na ngai molimo omoni na côté wana en tout cas nzambe basaka bangaka nzambe asapena nzambe makasi et puis atosaka maloba papa na ye balobaka na ye yango moni esalaka oyo esalaka wana donc eza nango te rapport mon fétiche non n'importe quoi alors olobaki ya tiana nubu zeleka kete parce que bino tu bozalaka place moko bokomprendre moko na osela babiloko yango yango bino boyoloba non botia pe na boye po bino pe bo travailler pe na père chaque boye nango tosela tellement bakalaki bino trop bakalaki biso te eza na kaka na donc simple message tala lelo banguna bakoti bakomoko interprète on na sako ba congolais ameli amuko bula on ndenge na ye ekomi chana no boye bêtise ya liloba mo simple eza na rapport mon côté na insanité na kati wana no chana no. Qu'est-ce que tout monde na danse ngo mo na tegena zo bakisaka kete chana no bo. En tout cas la danse ne reflète jamais c'est la danse non et crier zolo ba maramu susu danse ya maramu susu tellement que tobina ngobongo lokola omoni eza danse wana so tozongi na bo mwana to beta ba kede ba dingina eza minika ule mbate mbate okapana eza kaka minika ule mbate mbate to longoli ko crier minika ule to chango chana nuboye chana comprendre tellement si ko batu bazanga na mo ba inspiration puis ba monique ndenge yaki mabe baluki ba raison moko boye
na évité donc ben ngombo japonais a ebisaka eloko moko boye na kati wana fo bimisanga pe na bilamba ebele eza na rapport na mambongo balobaka wana tolobela cha ben ngombo japonais bilamba ebele acha boye na tala ndenge be na ila biloko ya sika parce que bato bakomoke nango ndemo insanité yango wana soki makambo na biso eza mamo boye bato bazoluka nde bacombattre Robine Mundibu baarrache oyo aza nango mais en tout cas cette fois-ci toyeli bino makambo mosusu yango toboyi tobozwa baraison soki oyoki na eloko tosala sikoyo ya noir et blanc mpona minute so tona studio ndiai na kati ya noir et blanc toyeli bango jouer les ballons oyebi kote toke nango na memi bango na kimboka toyoka nango mo eloko yango eloko ya noir et blanc nene okobenda bato matoi nayesi bato nini wana mpona osepeli ça Jean Roger Fine. Le temps c'est le temps quand on siffle mais c'est le professeur prends tes documents go out donc sors dehors ana kena ngoso na kimboka wana kena mboka bandundu dangu dena dangu mima sife dada longi tuka hanji sena mando document grand lion jile dangu kwiti ba champagne loyenge ya succès a longba kuna yo madaka dak toko bine on comprend nesko wana kota bandundu na yesko na Congo central na memi bango kota suka do soda na mukongo moya matadi o comprendre na sulati donc ben ngombo japonais na betaki déjà biloko wana ba yeyo déjà bat ba comprendre mais na ke na non noir et blanc après na rozong sa référence ça comprendre makambo bien donc na nenge Congo central na memi no kimbi bakanga kenye we kawola wole kimis pakambwa kenye we chibile ilere konsoki na kimbatigisa mundi we ballon d'or kimbi mbaga wana mbatigisa mwana mbaga kimbi mbaga mpengo le comment peut-on jouer les ballons parce que wana suba le bango bêtise na ebité au moins côté toke na bango donc na sangisi na bandundu Congo central tant to yesu mone sani force to beni na kuku pemba to beni na mengu do to sangisi makambu donc par là na ebité so imuta roleka donc wana ba démon ba osunga bino mikolo pona ba générique mais lelo on a monde d'animation yo pe tant que muto za na kata makambo ngo nani oyo moni gete parce que défendre animation valablement pour lelo bena semble na monde d'animation comme yombe. En tout cas, tu vas défendre dans ce monde jusque là l'orchestre na biso parce que les en année générie mort to so beta ko le kabiso. Non senti que virus ça do pesa makamu moko boy. Alongo le virus mo boy. Comme on est virus na longo le virus mo boy. On va na mana de en kundula wana. Na kiana droite sanga na talo chomi na ngweri azo coach mboka makasi. Donc on moni que ba animateur bazara ne chebino. Mais jusque là mutazo bini samboka tete ko lo banini. Kaka chana no boy, cheneki ka chana no boy. Apa wana bate mwana na baka John baka en tout cas dans animateur on a mona so bwaka mikolo ya sepe sanga mo ye wana en tout cas ben ngombo japonais en tout cas mika mandale en tout jino en tout cas comprendre donc Johan na moni apesimo makambo mo boya par biso quoi. Donc le reste en tout cas bon revoir bon minimiser zo minimiser trop donc bon soir table da koyo kakabato sous-estimer omoni ka boyo ki bien te bozo beta pe musique ya bien te et comme ba msusu kuna ba mi diembika ba mi kanga basinga ndo ba kufi o mona mna non mutazo ko kasusu moni mo crier ça te mais musique zo le kana ngo ya pamba donc o moni donc ça prouve que côté on a mna donc côté on a toujours mérité ba félicitations na biso donc vous avez marché monter yango moni ba surprise c'est belé na noir et blanc nous en a 4 génériques nous en a 8 chansons donc par là bana kini bozela rabiso toujours na biloko mo ba meke cette fois-ci bozomna donc 12 titres quoi noir et blanc 6 titres en noir 6 titres en blanc voilà déjà malé metukumi déjà émission na biso n'habite moi maloba pona ba négonia so Hollande biso de partout donc partout dans le monde net na minute aux alola Pirongomo donc El Picasso Hollande biso na minute ba beti bwana océan maya munene Hollande biso donc moi maloba suka comme ça tout ça pe moi nego apesi la biso pe moi indusa quoi. Ba mot de la fin nga ezaka kaka bato nyonso ba soutenir Robine Mundibu bolingaka kasa na biso chiffre 9 animateur puissant l'animateur international l'animateur puissant de Robine Mundibu ye Levitique wana posa dédicace libanga ezaka ke
numéro nanga 00243 code à Congo Nabiso 89 287 29 27 89 287 29 27 parce que na que site oyo et la makasi émission oyo et la makasi Congo dialogue. Congo dialogue, Congo dialogue, Congo dialogue. Donc rien à dire, rien à commenter, rien à échapper, rien à ajouter. Donc ça va aussi bandima yo déjà. Il y a un an à profiter pour saluer la famille à Paris. Maman qui n'a mère ndwimi, oncle n'a pichek ndwimi, ba oncle n'a mapasa, mbon ndwimi et puis Jérémy ndwimi oyaki ki chasse moninga to bala moi so bossa ni ngam na banda makambo ya présentation suka nango ke na mama banani. Okela tsa moi si peut-être sangai. En tout cas wana na yimaki mukie. Mais Maman Doris ndwimi, maman Doris mbé mais maman le kinanga. Il faut dire Malvis, en botte belé côté bozali fire basket na bossa no pété hérité ka footy basket. On a son balu qui côté à Londres. Mais à Londres on a moni Freddy Kasongo, on a moni Aimé Bidocha autoroute. On prend. Non Nathalie je sais pas des vidéos. Na mushingi là-bas. Il y a maman Nicole vidéo. 10 c'est un chiffre 9 orchestre no chiffre 9 10 c'est un noir et blanc. Tout ça déjà donc na katsa makambu. Studio yango bolukaki. Tout ça na kata ndiayi tout ça la makambu. Donc, bozala patient, bozala penza, kimia, salamondo, makambo za déjà prêt, et puis bozé belé quoi, bozé belé. Vraiment, merci bien, on a vraiment Manioko Fritz, donc nous moboyo qui rien à dire, commentaire exact, comme ça tu repères ça peut place dans nos soucis, on peut se lever sur moi une douce, ça peut malé mais déjà tu vas chiter déjà quoi. Et voilà quand tu as qui tu rebelles vraiment ma solo pour baser belé mais tu me quand même aux hommes ma tête bateau bina ba sala bina ma solo venez au monde quoi. Donc ah tu as une équation tu peux ça bateau équation il y a deux inconnus à trois inconnus. Donc je peux te me rebelle t'en les solo parce que bango baza par exemple combattant maintenant donc ba combattant à Robin donc azana biso ya za côté champ. Donc to yo on a kunga na va ku to peso maloba. Na nya yibelinga manu matondo Nanyango ya poignardenga ekwala na mokongo Trésor kabadi alobaki akekwe kosombelo kwa kuzonga Butwango yo janobina noazongi teo Simon Bidi, Paulin Bwanga gaz na gaz Mireille Diamara Mao Tondelele milliardaire Arnaud Deshuga On est zéro na bête na chiffre 9 Chiffre 9 Na chanson mapendo kwa somo gitanie yo Donc voilà quoi identité en wana. Kuti bino na rata studio bilo na sika ba mai na sika o bino boye lisusu bisopo il faut to yo kabino lisusu donc to ka gine ni chiffre 9 betagi to ki banzem lo ba mapendo ba mama na ba chant siko est-ce que y a tout côté chant et aussi mal support générique déjà rien à dire mais c'est côté chant te côté chant tout quand na web ça ba meloman nyonso ba linga Robino Mundi Bouloma la peau blanche qui est mon patron en tout cas disque ou ils disque mon so papa na ngai ils blague ils musique donc tu as banzembo moko boy président na ngazo yemana ki posana lela donc pour tout to beta album ils single te ni te za album to yembi banzembo ebele ya makasi Robino Muyimbo yembi fort to chiba vocal la kanda donc na yembi makasi donc blague iti donc bana kini boza calme bo yoka disque na noir et blanc pour comprendre que Robino Mundibu aza maïken congolais blague iti. Donc l'homme qui manie tout, c'est Robino Mundi pour l'homme à la peau blanche. Album à Toureza a combien de chants? Album à Toureza ezali pour aussi sinante mais to comme on a déjà na 10 chansons pour toi na 3 génériques na biso déjà pour toi na Ndiaye. Toi na Ndiaye to ko sa 3e générique mais banzembo to qui est déjà na 8 9 donc les albums mo réservement costaud. Voilà, alors pour na négociation bana poto bana besoin moi libanga ba yo libanga na bango na kati album ba ko sala ndenge surtout pour balingi mingi ba ko lemzu kete libanga na fo équation mo lelanga na kati loyemo ouais pour na batutu vraiment ba za na posa to yemba bango numéro na ezali plus 243 code na biso ya mboka 085 075 2096 donc batutu bana posa ba yemba bino wana posa ba yemba vraiment na vocal mo bu ne c'est quoi soit yemba numéro na nga yango na benga ozwanga moko tokosola makolo kitoko bakoyemba yo na disque donc pour disque oza disque moko boye donc na hebité donc bozaka calme boyoka mpona yembi na badegré mosusu nasangisi loko kanza na redi ya misi donc na ye na baexercice mpo bato mosusu baoyemba na bandenge mo bashimbushi baoyemba na bandenge mo boye ya koblage donc nga na ye na banzela mo boye eza misiki donc na misiki
Voilà, rapidement, moi, je suis en train de se faire des choses. Je Betty Boana Océan, Alain Piyote depuis States, je suis en minute. Moi, je banga, moi, je dédicace. Ouais, on a profité de l'occasion de saluer d'abord le président Nanga Robino Mundi Boulom à la peau blanche. On a salué Venanga Jano Binanu. Donc, on a voulu tous na patron Moro Akabaga. Venanga Jano Binanu. Mokonzi président ya assez couille. Donc président Jano Binanu ba moté na yo na pesi ba moté na nga tourna Arnaud de Chungu Karoudje Rosaraman bébé Nunes ba mota trop et puis na Michel Ebako ingénieur venanga depuis Allemagne Dombila de Bundes depuis Allemagne et puis na batutu o balinga équation mokitani ya ba Serge Mabiala ya baridi ya misinga yo équation CG na biso o apesa makambo CG Roland na salué Kota Zali depuis Paris ba mota trop quoi. Na batutu o balingara équation et puis na yo monongo ya minga na mission na vraiment. Merci bien d'avoir répondu à l'émission Nabiso. Donc tu as commis déjà na souka émission Nabiso donc rien à dire, ça se passe nulle part ailleurs que on a découvert donc Congo dialogue toujours quoi. Oya Francine Ngeme 100% canon donc rien à dire. On en a profité pour ça grand merci na staff hein? Donc staff original depuis loin na on zomona ba Jansi Boabana ba Jacques Boabana ba Zawana. Donc on a bosanité mingi Jean Roger Fin na Mokonzi à Grenoble. Donc il y a un de l'obagi, tout ça là un de l'obagi quoi. Il y a Pirongo, El Picasso, rien à dire donc. Nanabino, je pense que tu écoutes une source na numéro zali au yapo, tous au bêta tous les mati. CongoDialogue.com. CongoDialogue.com.